médicament awa na kin ba négligé biso sabi ko subaka na koseka lata kashkush yaya tunanga nini yaya nini tokotanga ba communauté po ba koyina biso oh Seigneur yaya ko vivre bana bato mbongo na ba pauvre ezalaka ndengi moko te mutambongo soki ero ya zawapi na internet Facebook WhatsApp Viber Imo metala bata passe ero ba zawapi misusu bazoteka ba galette ah Nzambe Seigneur yaya kosaka na bana bata mbongo na ba pauvre eyebanaka mwana mutambongo soka saka na na français avec tendresse oyoka Pérézoque donnez-vous kende na ba commune mususu oh Seigneur okende kokuta nde bana basakana mwana wasakana bosate na bonkele na kikuluna zako sakana bana ba commune mususu ka ndaka sumbinye ah conseil ba petit oh ba petit wale za mabe yaya bana bato mbongo so balamuki na tongo basenga papa bambonga mikate basenga na français avec tendresse oyoka papa donne-moi les 50 francs je vais acheter le beignet kende na ba commune le roi makala bumbu selemba ongaba mwana so alamuki na tongo asenga papa bambonga mikate na bosoto na posa kobota esili je sengela mbonga mikate bana makala oyoka père tia kamar na pembasu. Salut très chers internautes, Nebike Boza ébélé de partout dans le monde pour Rolanda Biso à travers CL News TV Bobby. Mon pépé Sika, mon Sika, car année la Kagibino toujours, ma solo Sika, Nazara toujours pour nous s'appelle Sabino, vraiment. La même les bino sous le solo qui toko kara, andé na la carabino, hein. On a invité à toujours s'abonner à CL News TV parce que à ba news il y a bien qu'on découvrir au bateau non bon monaté, hein. To bete bloka on se voyo kate ka ana se elle nous verrons no yebisa ba fa na biso nyoso bobenga bato ba libanda ba kota parce que masolo kitoko déjà bandi un grand merci à Papinzola Miso NTP Pod babi moto aliara na bato moto aibi pasi ya bato vraiment un grand merci à Chimène Kiala Judith Ngoy Mosa Pembe j'ai la bouche autorisée vidéo top ah yo yebi vraiment merci la bande kono so bozo li baku ya kolanda biso vraiment lelo to yambeli bino moko ya bana bandala mona bandala solo vraiment bana bandala bo landa biso tombo mona on s'est retrouvé bana bandala bandala Paris Belgique Hollande Allemagne partout tombo mona ye on s'est retrouvé ba ope ba yebete ba o ba bazaki nkie to ba yeba kete ba ko découvrir kaka awana c'est elle nous si babi mo pepe ya sika no yambela bino moko ya bana bandala babi mpakaiba isantimo ah il y a des choses bêtes vraiment solo na c'est elle nous ya mkolelo vraiment nazo na zo sala appel na invité na ngato na commune na bandala na quartier Adoula na Sampwe des places tous ali vraiment tous a bandala vraiment bandala Hollande biso tous a na Sampwe na entre Sampwe Boula na kati wa ande vraiment côté biso tous ali et na ya bino pakaiba lebi pakaiba déjà akoko tarafe salanga bien bonjour paka moi bakalo moi na tempa na yema libanda mukiambo ka merci ko na kata Kishasa ouais merci mpaka toko va na biso ah voilà merci bana monde entier na mbeli bino lelo pakaiba to beto momuke li solo ya banda li solo ya évolution ya commune oyo mon bilinga makamboka mon makambo beto par rapport ya commune oyo yango ngalo bakino na baki na osala ba commune so fona bana banda parce que baba banda c'est Paris na tout na epeli so baka baba c'est Paris ngota wapi banda c'est Paris to ko betana masolo ya bandal pe ya boyebi très bien bandal et bien ça ba te belé ba musicien ba comédien ba autorité et belé na kati ya commune qui ont eu la bino moko ya bambia kata obenge mpaka po aza mokolo na kati ya commune vraiment na pese lisusu rebonjour lisusu merci nazanao ngai pakaiba isantimbo na botam na bandalungwa oyo yango munyu bandika émission pa na émission na bandalungwa elingi koloba significatif na philosophie nango elingi koloba banda longwa soki to bandi likambo oyo tant to longwa et yeux en plaire bato mosu ba comme pe ko ya kolanda masima abonde lexi bandalo mona ndenge ya bokoko nango na ndenge ya culture nango et ali bana lingwala wana ya pona bateke tozali ko dépendre na nini ya bateke ko na bana lingwala o bakunde na veni wa lingwala bakunde na veni mavungu
tombe nezaka wana. Donc cimetière ezaki na ville mobile. Cimetière ya yé parce que tu fanya tu wana kati entité ya Lingwala. C'est la raison pour laquelle bandalungwa oyo to ali na station moko ya courant ya munene kuna na avenue République bamso benga ngope inga mais comme na République comme na ngope station Lingwala. Vraiment oyebi bandal vraiment ebelé parce que nga vraiment comme tout ozo apprendre ngai oko expliquer biso moi mke ko éclaircir bande ko ming bazo na biso moi mke bandal et banda kino ndeni parce que le pesi explicateur le msuba mso bandal lo baza poto o bolando na minute so bayebi loko ba o lobi na minute donc éclaircir biso moi mke to ba bandal et banda kinde et banda ndeni. Bon bandalungwa selon histoire na yango pa biso to obetaka o to yebi bandalungwa et bandaki bayeko tia libanga na yango na 1955 mtataki libanga na monsieur Max Or libanga ngo ezali na veni par la bala vers rond-point minor to benga Berverly na sima ya école ba benga pe Max Or à l'époque de le comment epengo maman to mesa benga mi laïque alors na croisement isangi là na avenue 8 décembre batia libanga wana. Tant mais c'est Max Or ayaka libango yali mais côté moi être oui au monango mais c'est Max Or azalaki yene mutu asaki batonga bandalunga sa conception bandalunga azalaka belge naturalisé anglais mais c'est Max Or alors mais c'est Max Or tant atonga bandalunga ayaki le 8 aota libangana le 8 décembre. Le 8 décembre, il y a la moko na République mais na bandalunga comme le 8 décembre. Donc atchaka libanga na tchaka le 8 décembre 1955. Mbala moko kaka abandi babani otonga na janvier 56. En 56 et là quand liboso batonga bandalunga ndio bakele ekokisi 61 année oyoyo vraiment c'est on a bandalunga nyo surtout et bandaki na Saint-Michel, paroisse Saint-Michel. La paroisse Saint-Michel, oui, paroisse Saint-Michel na biso tant bandaki kotongama. Le colato Saint-Michel ezaka doyené il y a Saint-François ya Kitambo babane ko considérer le cola ke batu oyo bakoya na Saint-Michel et li batu ya Kitambo et une activité na trop mingi culturelle tant comme Saint-François déjà avant pour qu'il y a doyené même tilelo il y a Saint-Michel alors tant comme en 1959 tu ko zo mindele tant koko sabatu na bandako bandalungu daki na 7 quartiers dans l'époque wana 7 quartiers là qui quartier Adoula yango to fandi quartier chic quartier Adoula bengo quartier chic parce que bandalunga na mobimane batonga yango et tongami avec 25 rond-point ba rond-coin yaki 25 rond-coin mais na bandalunga Adoula azaki na 8 mobimaye moko mais ndeto lo baboma yango mibale kufa bon tamba ko bongi ko aménager avenue Boula na avenue République balongoli moko tamba aménager avenue ango na avenue Lubumbashi o bengo ba bomi pesu moko donc mibale ya kiwana moko na kwa Boula République croisement Boula République croisement Lubumbashi et puis ango alors na kati wana na kati ya bandalunga to tika so na 6 ango ya liwapi 1 entrée République o bengi Mbata na bakayau moko ezawana moko mususu zali na entrée Inga moko mususu zali na entrée Lubumbashi batia guitare na yeso pourquoi pas batia guitare wana comme j'ai mis tantangi j'ai mis ça tout ya mine et ali na entrée nani banque du sang vers nani foyer social yangwana ya nani ya mitano dans 5e et ali na avenue Luputa na croisement Luputa et puis na avenue Ango 6e né yali na kati ya Biabu Est mais so okei na Molar ba bengo kala Molar mais comment siko Lumumba depuis le 27 octobre 1971 quand ba sali zai notre pays zai notre fleuve zai notre monnaie ne ba sali ba bengo ba changer ba kombone elongaki Molar et comment ki Lumumba na Lumumba yali misatu wana yali moko na entrée en Syrie na quelqu'un en Syrie tu okoma ici va changer ba to bengo kala express ba changer ba ali wana staff moko ya mnene na pesa bambote côté ba pesa bambote a passant na express wana moko msu ezali wana moko msu ezali na kwa Kimbondo na staff msu pe ya makasi komo na yango muchanga esali mi wa misatu soko ke lisusu na quartier elandi biso 3e quartier ezali quartier Lingwala na quartier Lingwala po to libana ya Lingwala na ndenga bokoko ya bateke bana ya Lingwala kuna ba pe na 5 bali na moko na entrée ya Kiobongoi bali na moko na entrée ya
avenue wana ya ba Prince Makaba na ba Blaise Boula ba vedette na biso ya Bandalungwa na ba en face ya ba Jean Didier Loko vraiment ba vedette de Bandalungwa moko ya wana na baba comme ngoko nzori moko ya li wana moko za ba Sakata moko mususu dali na avenue Lac Edouard moko mususu na avenue Volcan ba pe na 5 na 5 on va bien y la 5 donc syndicat de Kinshasa 5 mais et comment le lot makelele depuis qu'il va changer ba combo bon on va na 2 moko tali boso ba Madilu na quoi na on va bien Imak makelele et puis moko mususu dali na 3 entrée à Sundi entrée ba bien yango Vodacom moko mususu dali na coin ya Solongo et puis Bisengo yende bamba quartier liboso na ta Bandalungwa azaka na moko na benga rond-point Beverly voilà et puis mamsu sozali na ba grand acteur tu na 5 na grand acteur mi balé na nani entrée inga na Kimbondo moko musu na entrée 24 Kimbondo na oya munene kuna 24 na mi balé ali na côté basali hôtel Mississippi en face nango basali station wana mi balé pe monsieur ezawana yango esali Bandalungwa mais quartier chic ndi Adula alors na kati ya Bandalungwa wana tozaki na 6 quartiers na quartier tozaki na 6 quartiers dans l'époque to 7e quartier et alaki Kankokolo mais 8e quartier c'est quoi le long de tout le baboué et comment Kasavubu to bien arrondissement Kasavubu donc vers hôtel Litati kokoma Terralman c'est ça Bandalungwa bandi na kwa nango kuna na 24 vers au commune balabala toya ndesi banda kwa l'état et suka kiwana mais tant ba ko prolonger Bandalungwa akomati vers batantu kuna liboso kuna OK ndeko prison et puis tu as ba quartier na biso Adula tu as quartier na biso Bisengo tu as quartier Makelele quartier Lingwala quartier Lubudi quartier Kasavubu quartier Kankokolo na quartier Makelele et on est sali Bandalungwa. Voilà, merci vraiment au expliquer bandeko bazola na biso vraiment mingi baye bandal emsoza batumsufe bafana bandal awa mais baye vraiment bandal vraiment té alors toko yeba na quartier Otozali tozana Dula to yeba pourquoi benga ngo quartier chic. Bon benga ngo quartier chic pourquoi ya linga te na benga yango pona mona Dula benga ngo quartier chic parce que na kati ya Dula ba construction nyonso batonga na kati ya Bandalungwa pas Bandalungwa to na ba ndako yalaki bandako faut d'avance ali ba maison basse na expliquer pourquoi faut d'avance to avez pe bandako ya ba immeuble ba appartement na kati ya Bandalungwa ezali to ali pe na bandako o to benga ba bloc to ali pe ba modèle mususu oyo na nulle part ailleurs au monde okana Dula bandako wana nde yango ba benga quartier chic et puis mutu to fanga na Bandalungwa na Adula ezali na ba comportement na yango ezali ba kuluna te et quartier au batu batanga ki pe mingi na quartier te bopesa quartier Adula bopesa quartier chic parce que Adula zaki autorité non parce que ba construction mindele ba pesa ki yango ba construction batonga ki na kati ya Bandalungwa nyoso tu awa nde mutu yali na ba nyoso ezako représenter Bandalungwa mobimba na kati ya Bandalungwa awa to ali na ba bandako oyo to bengi faut d'avance ça veut dire batiki espace vert yo et pas monsieur nani Max Or au PC Mbongo à la question plan au PC avance wana atonge lui ondako bandako on a venu inga ezana venu Kimbanza ezana na nani na wana otanga Dula ezali pe na nani Kivunda ezali vraiment bandako yaki faut d'avance na Mangembo pe ali avec Mangembo pe bandako ngo pe ali alors bandako mususu o moni ba bloc wana yaki bandako pesa mana crédit il faut la kalaka parce que Bandalungwa na histoire nango yali première commune ya ba évoluer ya ville de Kinshasa. Ah bon? Oui. Gombe qui commune administrative. Ba indigène banda ofanda kuna te. Alors ba papa oyo bazoyi banda kuna Bandalungwa bazaki ba évoluer. Ba ipeme na ba mindele. Ba msu bazali pe na médaille de mérite civil, oto benga lo ke médaille on bout benga médaille nani ordination du Léopard auto benga loba médaille au Kabila Lumumba donc il y a des médailles de mérite civil comme va benga kangwana c'est la raison pour laquelle tamba ka banda Bandalungwa banda ko mususu za qui il faut na bana mi balé et puis la différence c'est que le banda ko batumba ba deux types et na Bandalungwa so ke na fungununu
na Lubumbashi au babengaka Elisabethville ezalaki na bandako o ba immeuble donc ils ont représenté déjà soko ke ina babandelo surtout ba immeuble on ezali kaka na Sinkini na Twidi et puis ali na Nduisi ba immeuble on peut aller kuna mais kuna ba maison basse ya la quitter la maison basse pendant que batonga ki awa et à la quitter alors quartier résidentiel ya Bandalungwa et ali mingi o ba mindele ba lobaki ezalaki Bandalungwa Lingwala vers ba volcan ba lac Edouard ba Mongolwa là quartier résidentiel mais ba misusu ba tu na bi fond du roi tu ba tu na ba na fond du roi donc papa bozui ya banda kwango banda fond du roi banda ku ya fond d'avance na banda ku ya fond nani banda ku ya crédit alors ba crédit banda ku faut au salaka bongo ba pesio montant au foot akango par mois ba kataka ya banda wango na banda lungwa mais banda wa crédit wana vraiment tout le monde ngo so existe vraiment mingi te mingi ba non banda wa crédit yango ba bloc nyo to aller mutu to soko na crédit alors na ya banda lungwa to ba tongi yango to na 7 écoles officielles ba 7 écoles ba école officielle primaire tout ça qui na 5 anciens na quartier Lingwala to ça qui na Mamelo o babenga baoyo na quartier Lumumba to ça qui na quartier Adula ango et pour votre information vedette de monsieur Pemaka CP ou Ranson avec kaka kuna pe azo pe certificat na ekuna vraiment wana vedette de monsieur Makasi star na ango to ça qui pe na Kosbaki na Makelele to ça qui pe na nani na Bisengo o da benga na baki epe ngoma Max Or école wana ba pesa comme Max Or wana pe alaki to epe na Kosbaki na Makelele to baki pe na nani Kalaiki na Makelele to zaki pe na Saint-Jean Baptiste na Makena na nani école ba fi na Makelele o benga lolo institut Saint-Michel to benga kala Mamelo be école wana pe ba fali ba vedete ba makasi ba fali ba leka ki pe kuna vraiment et ça la biso makasi peut tout monde qui peut atika ngo peut-être style le papa nani vedete biso star na biso ya Bandalungwa pe fali pe ya mokili mobimba pe c'est mot ayaka toujours ayaka fondation pe ali toujours et songaka pe to ko na to na école moko atteindre de Bandalungwa atteindre Bandalungwa ba bengo kala baka yao mais to ça par papa mvweni mabeki ntu asatika biso azaki ministre ya nani enseignement primaire et secondaire dans l'époque ne ayo kamata école moko be uta ki na Selembao et qui comme on bokolo be comme ça ngo awa na Bandalungwa na plus précisément tilelo yango école mona awa OK bokolo yango ezalaka baka yao yango arrête kala baka yao ari baka yao to aki na commercialité tango wana et qui préfet na biso ya makasi na ya bokolo vimindre yende mutu azala ki préfet a atteindre de Bandalungwa. Non, na Gombe tina Selesaki. Gombe. Alors yango batiaki bayela ki biso bokolo utaki Selembao pona ko équilibrer ba section. Alors na ya Bandalungwa elle première commune, je ne comprends pas pourquoi Bandalungwa. Bandalungwa oyoyo na biki donc nani commune a évolué de deux. Na ya Bandalungwa oyo et qui première commune culturelle depuis 1960 tozalaki na Bandalungwa awa na kati ya Kinshasa mobimba ba commune mususu elaki musupe elaki te mais toyaki na petit chantier parce que culture na biso euti mingi et pas ya basango ba mupe mais toyaki na mupe moko a papa Bernard atika biso banda kala zena dibamboma na Saint Charles Luanga tango yaki paroisse na 1962 na papa moko boya uti otika biso ba osala comme ne yaki Niemba Arthur Niemba a osala Jibingoi papa na biso yaki papa yaki Tambo mais ayaki na Bandalungwa pa akola ki na Bandalungwa pa akola ki biso bana Bandalungwa encadrer ki biso basaki le petit chanteur Gekiko biso koute ko ba ya mususu je bataka na Gekiko nengo ba ge do yesengo ge de Kisundi et de Konzo Kisundi na Konzo et alaki ba balabala mibale kangama na quartier nani Lumumba Lingwala tilelo ba balabala ngo ezali vers 5 anciens donc 5 anciens donc 5 anciens ka ba appellation c'est un peu ça alors tant que bani ko sala yango petit chanteur wana ngai mo pe la betaki na leke na petit chanteur à Gekiko vers des années 77 ans wale bambula moko be to tanga ba école primaire
Tant wana mutu kokamba biso ezalaki papa na biso vraiment na pese mbote sur place azali Teddy akambaki biso mingi tokutaki mpe bayaya mosusu lokola baradia kula tokutaki bayaya mosusu lokola bagoms bayaya mosusu lokola Roger Mayemba bayaya mosusu lokola banani bourreau ana poto abeta percussion toki na bavie lokola badede bavie deo ezalaki mwa bato ebele bavie non batika biso bon ntango ekokoma na 1984 nde toyoki kokabola geki ko esili toyoki kokoma ya groupe folklorique komona yango bofenya ngenge bon biso baklase ebenda biso banzela mosusu toyeka peme ya bofenya wana me toyoki kolongwa bon non ntango tokozela petit chanteur eyaka lokwa nde wenge eyalaki bandalungwa te bapapa bazobeta biso mpe filme me okendaka classe okendaka répétition biso toyokola sikoyo na lekikiba engolo kimbanza kivunda balari avec fondé na biso sikoyo na poto na mbo na mikila ya mindele ana Finlande soye na ba bozo benga mingi to ba mike to benga mingi fondé mais fondé yana changi yana ba fedo to benga fondé voilà pese mbota passant mais changa sikoyo na Dijon na ba na ngai changa to bata na France na Dijon alors et salike bandalungwa tango to komi na ba petit chanteur wana et comme à niveau moko boye danse nyonso tout ebinama na kata kisasa la plupart danse ebinama à part quoi ça na ba sopa kundungu mais danse nyonso ebinama awa ebina na bandalungwa basonzo matala nyonso tout wana et to na mutu ano binsa danse awa et to bengo avec na 6600 phases comme on est Radiakula avec mokolo orchestre mo station Japana vraiment danse tout obina awawa yende muta créer et puis danse moko boyaka o créer na basuka suka bon danse mingi soke bina me empire azuango zeko azuango le kami minde ndenge wana c'est simple ça donc bandalungu na biso tant to benga kongo première commune culturelle ezaki pona makambo wana na 1981 avec fait Zanamwanda Kalemba papa Nabiso azaki tamba benga commissaire d'état le 14 octobre 1981 le 14 octobre il date à Mobutu ya Motamana mais il jeune de la jeunesse donc quand on est la jeunesse se trouve qui na kati ya Kinshasa Mobimba awa avec 560 cercles culturels donc cercle culturel ezalaki lokola ba club au cas pour donc inscription té ba pique-nique té et aki ba club de réflexion ba club de réflexion na club de réflexion na biso wana ba club ezalaki makasi na ta bandalungwa to aki na club moko beno organiser ba bal to bengo igazibal ne ko na ta bandalungwa avec ba vie norba ba vie goms ba vie mo antiri ba kena ba peu ba poto ba mundele wana vraiment aki ko organiser ba vivre la musique ba zaiko ba show dans l'époque wana ba show occurrence il y a soit qui na sango moko akomona ezalaki perd le cuit mutu ayela biso karaté na ta bandalungwa ezalaki sike école ba komi okolo o misalisa karaté la ki wana avec prenani maître Gabon na maître Teddy nde ba saki karaté na ya bandalungwa toye esika lelo o ba bengi lelo ACK to benga kala signo 4 jours mais ezalaki na compte ministère sport na été soki ba sombato lelo bazali de manière presque mais on était bisoté on peut savoir que histoire et qui na boxe ba boxer nyo surtout ya bandalunga ba vieux ba capoise ba vieux wa chifa o mutanda fore ba mfonke boma ba vieux Fetisha Songo ba yake belé vraiment ba on bazali kuna avant boxing club bandalunga et na commune et utande kuna je ba mingi mkake na zone Kinshasa na Barumbu et zone Kinshasa et puis bandalunga to eko na judo mutu elaki biso judo ngamo pe naki na ipe membre pe ancien ya ikam mutu elaki biso judo na kati ya yaki papa Dak autotika biso pe en son âme papa Dak atiki biso ne passé awa et puis biso tu tozaki na ngiri tozu ba crête mandambu na ya ikam to bimisi ba judoka ya makasi msu bozaki bana ngiri bomé biso to bana banango to sana ngiri et pas mettre Pamelo tant to ye koto pona na bandalungwa to bimisi ba crête makasi to ali na Magouche champion du Congo to ali na Tekasala adana poto to ali na Baja to ali atiki biso to ali na
nani Chabani, toali na Awazile, toali na maître Badibanga Base, toali na maître Espé. Donc moi ebele, totanga biso ba maître était mais tu es massa. Tu es massa. Mama de ba grand compétiteur ya Bandalungwa. Mais peut ba pesi biso ba chibasu, ba pesi biso ba médaille. Mais ndenge Bandalungwa ngo ezalaki. Et puis na ya Bandalungwa wana toaki na orchestre na biso kala tango bandaki le Coco. Avec le Coco qui vers des années 64. Premier orchestre bandal. Oui, premier orchestre bandal avec les Simba. Premier orchestre bandal avec les Simba. En 62, Madilou, pauvre papa Nabiso Madilou, on a papa Nabiso frère Edouard, les lots à moi malade, mais Madilou. Oui, il y a une colonne Zembo. Colina la linga qui on sele mama. Il y a une colonne Zembo. Oui, tout le monde a penaye. Et puis, na Bandalungwa, on est sur la boue. Na funa to ali parmi na moto yoyo. Maman moko na bisowa ali maman ya mukolo ko le kana so na Bandalungwa mo bandeto so bazala na 5-4 ans. Koko ya ba athlète moko Awazi. Koko ya Pepe Kilala. O aboti tata na e, elle avait dit de kani je crois 197. Lelo azana ba 5-4 ans. Donc na Bandalungwa au monde appelle maman. Donc tu appelles la papa tu appelles la papa père tu bien na biso moko papa ya mukolo koko vea atana couvert à venir sabuka kuna papa père mukolo ko le kabati tu papa mingi na ta Bandalungwa a rose appelle na 90 quelques années d'âge. Donc toujours na Bandalungwa ngo na makambo ya excellence. Tu as toujours une excellence. Na kati ya Bandalungwa awa na orchestre wana les Simba, le Coco, avec Jimmy Cuivre, Kelly, qui était Kelly. Ce qui te baigne qui Bandalungwa, l'autre sol, il y a un passage obligé. Musicien belé, l'équipe est dans Bandalungwa pour ne pas courir. C'est la raison pour laquelle Bisso Bandol Banike, Papa Wemba, vraiment, le vieux musée, il y a un article Bisso. Notion mutualisation na ndenge pas décortiquer na ndenge pour yaka le quoi classe notion on a notion na il faut rigoler cela ngai vraiment papa yo na nango na kobele yango te parce que yalika ndenge mona ki classe mutualisation zongo na ndenge na compréhension nga na bien structuré mentalement mais on a là tina ngai boye pour na musée papa Wemba questeur na kati idéologie wana na idéologie ngo c'est un peu ça donc mais ngai ndenge na libo na lataka mingi ndenge Michael Ikala alataka na ngala na mingi Michael Ikala c'est ça donc mesure sur mesure il a été là-bas kabeli ote musomba yo moko il faut taper sur mesure c'est ça donc papa Wemba ayaki beau-frère na biso ya banda Bandalungwa mobimba et c'est ka ki ya na biso Amazon na veni bula ne ayaka obala pe après ça on a masanga père ça coutumier nae na suka na ngone to mo nga ça qui religieux na miso badin surtout avant atika biso to moni pe papa na biso lokola Josa nyoka longo a pe papa mso Bandalungwa ayaki na palabala ya toujours Bandalungwa et voloko pe ba shula ipe papa na bango maman na bango mwana Bandalungwa c'est la raison laquelle bayemaki oye bamete nzela ya bandal et comme elinga likambo parce que Bandalungwa ezalaki kaka eloko moko passage obligé qui boulevard c'est la raison laquelle lisusu oh papa d'Alliance ayi koyemba maman na mso tika biso il a décédé ba 2 mois 3 mois wa nani Maria Mboka motema nanga ya na biso ya batete la ya Bandalungwa c'est que seigneur tu parce que pourquoi ayemaki na ba commune musu périphérique te ayika na Bandalungwa parce que ezalaki nelo mo bane konge za fier na bandal non toi na Bandalungwa leo to ali boye toi na bana Bandalungwa lokola ngai na ko expliquer na bana ya bandal bana Bandalungwa ezali banani biso mto botami na Bandalungwa to kola na Bandalungwa to yebi histoire Bandalungwa o nazali ko loba lelo na miso ya bato bana ndal et ali bana bandal et ali banani ba ozwa yango ba adhésion ba eko s'adhérer ba outi commune mususu ba eko s'adhérer na bana ba s'adhérer ngo vraiment juridiquement parlant dans la procédure normale ba mususu ba zwango pas ba so bandako awa ba livrer bazali na livrer
donc obenga oloba nso eloko mote papa ya bandalungwa mwana ya bandalungwa parce que baso minda ko bana certificat d'enregistrement moni bana contrat moko social mususu pe ali na contrat de bail et un contrat social aboni bandalungwa commune ya ofanda zo futa mbongo na ye a ofutela abe mwana bandalungwa to accepta bango bandal so bandal wana mwana bandal mais mwana bandalungwa yali muto yoyo ayebi histoire ya bandalungwa neti biso na histoire bandalungwa na biso awa tubuna pe babitumba nango po to benga lo bandalungwa to ki na pamu elingo ba parking de moulard etaki kotambola na ba dirigeant à l'époque wana biso na bandalungwa papa na biso atika biso papa Ngoma premier nani bourgmestre ya bandalungwa papa Ngoma yango moni municipal wana ezalaka na terrain Ngoma na école wana epe Ngoma après te kozwa papa Mavungu apesa veni Mavungu akamataki pe wenze na biso ya molar wana na komisaki yango marché ya batiango pe goudron yende papa Mavungu papa après papa Ngilima ekoya maman nani Kani Véronique ekoya vers des années 68 6 70 papa maman Kani Véronique mbourgmestre ya liboso ya mwasi maman za na poto ndako neza veni Luputa 34 et puis susu na 33 34 moko ateka yango ateka nango joueur mo pele ateka la joueur. Voilà, merci à Papi Nzolami, son propriété privée Babi Moto alia Kana Bato vraiment il bien elle puissance Christelle la rose du pont l'uranie de la presse congolaise. Un grand merci à mon vieux Paulin bon à gaz hein Kota Badi de Jeanne Babi Genève eza Yinda donc Gabi Panzo les boss des boss Babi Kalaming était salle de fête Gabi Panzo Vamiza Koyina grand merci à Babi Kuma Papa Motema mère rêvé donc made in Congo kandi na lobaka made in Congo Kuma Papa Motema mère rêvé donc zulu kambisa kakao ngolo monganda kandi na lobaka donc kobongo mère rêvé donc merci à Mike l'accusé yoyebi Chico de Bundes donc vraiment beaux appétits tarasé NUTV na Isabino to panzara masola bandal après bandal to kelingiringoto KV makala donc golo maela zawana otambisa biso vraiment merci mabele ya ngambo ya sima commune na bandalungwa ya bengo kati avenue Ngilima na kati ya bandalungwa na kati Adula ezali na 20 et ali na 26 avenue rue ya na 26 rue tu as deux avenues mutuelles oyo kabola biso inga kabola mola et kabola Lumumba na Adula na avenue République et kabola Bisengo na Adula ya na 26 nani mola ana 17 Bisengo pe atana 17 zomona alors bandalunga mo manenge zali wana quand basali ba orchestre ba les Simba et bato mobulu te basa pe banze mo le coco babeta ka pe banze mo ba Jimmy Cuivre na ba Kelly après cela te okoma na bandalungwa oyo to benga ndal bana ndal elingolo bani bana ndal ezali tango génération mosusu eye génération mosusu ekoya et comme c'est génération wenge génération wenge ndal pourquoi tu benga ndal wenge musika neti moi personnellement na histoire ya wenge musika na yebaki wenge na vers des années 81 na bana kotaka na musicien mobo ya wenge Anibo ana poto na Londres yenda abeti masola wenge wana wenge ya kana tinel abeti masola wenge tanga beti masola wenge na pousa to na ndako mona dibambo mapeli susu na ka dibambo nani 64 to esu na ngote tuteka na ka pewa ne papa Anibo na ke na pe rep na bonga wenge mais tant comme na 1900 na tinel mais beti kana congé tant to komi na 1983 na yesiko wenge par président wenge ya liboso oyo nga na kokuta avant ba président Belis après président Belis et Muluvutu là atika kibiso na clan wenge Papi Kimbi enfin na venu pour le numéro 112 il président ya wenge Papi Kimbi enfin na venu pour le numéro 112
Je me suis dit, camarade, n'a pas de dos, mampala. A benga abe otekeso nani répétition mo bekuna. Na tu oh yebi ma obo question de n'habite. Na otanga na 4 janvier. Machiro qui fa ya frère Awe Ranson ne mutame makingai. Biso na question 4 janvier. To beta ngona ba we rapport otanga na 4 janvier. À l'époque wana na venu Kabinda et Willery. Donc c'est un peu ça. Tant mikuna na okuta muninga na ngape ya classe ya kala. Président JB, je salue en passant. Ah, bon, t'as na télé de Kalina à l'époque. Dans la télé de la Gombe. Bon, le télé de la Gombe. Na Blaise Boula. Tout le temps, moi, Sika Moko. Na Iba Boli, JB Piana Chituka, et puis Boula. Bah, ça m'a aidé. Na Web Solo Moko. Tantôt autant Nawana, Nabi qui est en primaire. Je m'en qui. Bon, le bas ben journée culturelle, mais bien sûr, Francis Fer. À l'époque, on avait Francis Fer. J'ai bien piano président. A bandé ko agrémenté journée ngo. A ima banze momoko ba jerk, abina ka jerk. Jerk yala ki dans ce moment ba américain, muto abina ngo mingi ta ki James Brown. Abina ba jerk. Déjà talana déjà et c'est là qui ça m'a dit que ataki muto sakana été. Et puis histoire vraie. To comme na to na massa na biso ba Bolinda, apo Bolinda. To na massa na biso mususu bazando, ba massa na biso ba Bokochi na ba Blaise Boula. Ba benga quand ndenge professeur nani préfet na mso directeur à l'époque, Bokoko li foloko. Akufa ina kwa ya Bukaka. Alobi ke mutu élève moko a obtenir 89% na classe 5e année B et pas ya monsieur Bangamene, Bete Bangamene pas kufa. Nanu kutu batayi ko ba mutonte me jiba bimi. Ba mama nyo tino batata nyo bazotala ki jibe. Jibe kampiana. Ko bima bimi, ba moko kitu kampiana. Mama ya bangwa telemi, ayambie ba mama leki na ye. Je ba ko époque quoi, je bebe makama ba bis, bebe makama ko embrasser mwana, so tala ka ba. Tout temps comme ça ba famille que ça qui na par rapport au comportement. Et puis na 6e mois na 5e mususu kuna mutabima premier Blaise Boula. Bana Mayele, Blaise Boula premier. Bayambi payé. Tobimi le comme si on a gommé na venu les Marinelles. Dans l'époque quand on a les Marinelles, tu as une avenue nani, tu as une parc Selemba. Bon bah côté kuna ya clinique. Tu as bon nzaya moko, tu peux ba mbote, tu yembi foti nous quitter sans espoir. On est là qui a la fin de l'année. La fin de l'année. Même abimi premier accueil. Bon bah tu vas passer. To qu'est-ce qu'on a 6e bon bah tu na tenue de la Gombe. Ngana kei na ngaiti na kei na ngalisanga. C'est un peu ça. Donc par là bani banalu on comme si ko wenge musique. Voilà ndal. To comme ça eloko na biso par rapport biso to ki bana vivre la musique. To ça c'est ko wenge. Papi qui m'a mis ngai kuna to comme ko sola, na monter la pena moi muninga na ngambo ya classe pe na moi pe Blaise Boula. Premier nzembo liboso bande ko beta wana na nujiba bani ba répétition mingi te soka ya yemi mukia kei maman bango maman Agnès Azo linga vraiment te parce que ba okende ba classe mais na 84 banzembo oya yaki na yango neti jibe yaki banzembo moko boye nde salaki makasi mingi toko akoyeba wenge changer nzembo lokola jibe papa leki ya rosé eba nzembo wana jibe papa ayi na nzembo moko avant mulolo akumali akumali ka bayima mulolo bayima ayi na nzembo kwa jibe papa ayi na nzembo kwa Ginette J d'orange ma poupée fragile manzembo yaki lobeta lokola Victoria wera ayi na nzembo na moko Césarine nzembo na liboso nga na yebi ke nzembo ya wera yaki Césarine il sert à courir il faut partir à temps talanga na kondi nzoto boye donc natamboli kini mobimba pona koluka yo wa nzembo liboso Blaise Boula ayi na nzembo Marianne ayi na nzembo ne Marianne vraiment yaki bien mais événement liboso ya avant quand on m'a événement tu comprends ba rencontre ya JB na wera Blaise Boula déjà ba notant à classe moko na JB mais tu comprends parce que rencontre wana ezala kindenge bon rencontre ngo ezala kindenge nini o nga na yebi JB balongwe Gombe be ofana dibamboma mais JB ba wera mais JB mwana ndako
bango mpe bana ndako mais aokaka lokola ayekaka moto ya miziki na kati na ye azoyoka kaka miziki ebetaka na ndenge nsima ye mpe abimaki ayembaki mpe donc ntango ebandaki déjà bawera loka ya na ye déjà azalaki na wenge bawera banso bando oyeba après jibe ayekosadire c'est ça donc jibe ayekuta bawera mais bablaise nde bayokuta sikoyo bajibe landi na batata bayokuta nde bajibe mais jibe ayokuta bawera ntango wana nani wera atanga na Kinshasa Didier Masela atanga na Mbanza Boma na internat Mbanza Boma et puis nani Didier Masela atanga na Mbanza Boma na mutu nani lokola nani nani Alain Mwaka bobenga leo Zingzong atanga na Kinshasa na Kinshasa et puis wenge kumbela nani Aimé Bwanga atanga pe na Mbanza Boma donc c'est comme lokola congé bango siko bayaka bango bautaka province bautaka siko bayaka siko na congé nyo tu futo beta mais mutane ko louer ben instrument pour to beta pour la première fois wenge to beta ka enlever des rideaux ya Shock Stars to beta ya Shock Stars mutu salaki ke babi to beta ngo ya Papi Kimbi dans l'époque wana mais premier événement ya wenge musique en 1985 décembre 85 to beta ki na orchestre moko boye le Chata ezalaki na avenue Esbay na Makamba yo bana koyemba te ngai azalaki koyemba te naiki nsima tellement nakuti Papi Kimbi azalaki président ngai mutu na ye jibe mutu na ngai nazalaka anibo mutu na ngai donc tozalaka vraiment tona ozala mpenza donc nazalaki membre na kati ya wenge et puis ntango wana okota toyeba membre na kati ya wenge wana toyebaka mpe teke wenge yango ezala boye olandi mais na kati ya wenge wana ntango tokobeta musique so tobeta na Olympia toyeba na bato ndenge kokutana Olympia lelo ekoma peut-être pusaka bavelo mokomosusu otambola na kolakisa Olympia wana tobeta na cascade tobeta na Olympia mais ntango tobeta na Olympia ezalaki na babilongo to ndenge koyeba ke ya yalaka ya azalaka te olandi donc neti na bilongi oyo na bisengo tobiki non soki musique ebeta tobiki bamaningo César Maningo bakobeta bakoya bafe nani ami moko atika biso mwa kala Aimé Bolozi akoyala toyebi batu basi na biso moko mpe bando azala na biso bazoza mpe na biso mais ntango bakoma te bakoma basi ya bamabala ntango bakoma na bango yali te donc vraiment yaki bien événement na ya le Chata Weranson joue yango po tobetaka na kati ya lupangu ya Blaise Koka Bienvenue Koka mpe ayaki musicien ya wenge mais mwana ma campagne sikoyo joue yango bilamba elatamaka kuna mama mais bilamba ngo kale ouais likama dans l'époque wana po omona moto azali na pantalon ya cuir to na blouson din eyaki jete foto nango ezali oyeba mais makambo to mama ba 30 quelque année foto wana kozala mwanda munda mosusu alukile baninga mosusu ba Facebook kasi luka comme ça ntango mosusu tokoya lisusu comme ça olakisa biso bafoto ouais Jibe alata pantalon cuir à vert caca na blouson moko boya vert olive ezalaki nyonso tu mobimba seruti iki mbata chez na boulevard to beti musique bato mosusu balobi dado mobali afali ateki balin moko boye qui se font avec noblesse na bakoko garçon moko boye dado ana bapari wana mobali ya fali ya fani mobali ya fani babengaka dado ya fani nga mpe nabetaki ya osakana te bablouson cuir ya Marcel Assens dans l'époque wana toye musique yango bana ya makampagne balobi o sikoyo ekomi tu ya bana bapatron ya bapapa na bango bana cité oyo baobeta te comprendre kayaki mwa jalousie mpo bakokaki na bango musique yango te ntango toye koya sikoyo na bandalungwa tobandi kobeta musique na biso toye kobeta na liboso ya se batie guitare moto aza guitare wana yali Collège Chomba ezoko nasakaka ke non eyali mboka ya baartiste puis culturel commune ya baartiste puis commune culturelle na yango wana toye kobeta place wana sikoyo bato mingi bamitunaka mpo na nini yango tolobi bandel c'est Paris bamitunaka
Et puis la génération Sima, autre bengi génération Ndal. Bandel c'est Paris. Dédé Bakou. Dédé Bakou. Fabio Capello. Bandel c'est Paris et Ngolo Baloni. Et d'ailleurs on peut dans tout le monde là-bas tout est pour infrastructure. Bandel c'est Paris. Paris na mokili assez. Ezali plate tournante, il y a culture, il y a monde. Paris. Il y a plate tournante, il y a culture, il y a monde. Hein? Bisope Bandalungwa c'est Paris. Par rapport, il y a état d'esprit na biso. Toali première commune culturelle, il y a Bandalungwa, il y a Kinshasa. Il y a Ngono Moni. Même Alliance franco-zaïroise de l'époque, et ça la compétition, il y a tennis de table kana Bandalungwa. Tu as champion, tu as gagné, on se peut au monde. Moni, donc il y a une commune culturelle. Il y a un moment où Bandel c'est Paris. Et là, pour les factures, l'État. Si on écoute sur Maï, et Tony Nazé, du côté de l'État, ça y est, même sous foule, oh non, Bandel c'est Paris en Angola. Tu es un l'État, puis je me dis, mais na biso mon ata Bandalungwa, tu as un état d'esprit na biso, tu as un respect mutuel na biso. Tu as un yaya, tu as un leki, tu as un oncle, tu as un biso nsu, tu as dit que yaya mukolo, oyo leki, oyo boy. C'est un peu ça. Il y a un moni na kati ya Bandalungwa. C'est ça Bandalungwa na biso yango wana. Voilà, c'est ça Bandalungwa. Okati? C'est ça Bandalungwa car le Bandalungwa ils a commune ko et bimisi artiste minene, celle ba politicien minene. Na mobuya tikanda ko moko officiel tilo na Kimbondo na ekangam na honorable Francis Kalom. Neto so la boy. Bandalungwa yango moko. Toi na 6 députés nationaux ya bana Bandalungwa. Bana Bandalungwa ne grandi à Bandalungwa. Bon comme les députés monsieur Bandalungwa Bandalungwa te na ko tangela yo ndeko Basile amona Bandalungwa avenue Kisangani ndeko mama na biso Arrête Wambo amona Bandalungwa na Kyobongoi to na Kovo Ingila mona Bandalungwa na Lake Edouard to ali na Francis Kalombo mona Bandalungwa na Kimbondo puis na baoyo to ali na Guilain nani Guilain na IDPS na Isangila Chibanda Guilain Chibanda mwana Bandalungwa na Isangila donc tous les gens là député na biso nationaux ya Bandalungwa awa moni to ali pe na Delice Sanga 6e Delice Sanga mwana Bandalungwa na Lukula na Patu donc ali natif ya Bandalungwa ne grandi na Bandalungwa tena pe na te amwa ndalte génération ndale bandi na 1984 et 85 voilà ndale génération Bandalungwa et Suki Tangouana. C'est une Bandalungwa. C'est une différence dans Wana. Voilà, merci Pakaïba vraiment d'expliquer, éclaircir, vraiment mon émission est vraiment intéressante. Pakaïba pour la deuxième fois, on a expliqué biso. Mais après tu as ce que on a ce que trop tambola na coin so à lobby trop tambola, tu as savoir ba rond-point, donc nous on a expliqué biso à to keleti et pas maman wana, il y a ça 4 ans papa wana donc nous a toujours resté dans cela qui toujours faire découvrir chaque commune to bandi déjà na Bandalungwa. Alors Pakaïba banda les communes moko ya ba entelo ndebino mo baka Paris ya ba entelo ndebo bolula la bino banda la bino to ko commune ngo ya ba entelo mais to lande bana banda trop soko e banda na moyo kuta batu banda balala ba mais on no mona mutu a sokoli a sapé abimi banda. Donc banda eza quartier moko zo mona ka bat balinga ambiance trop mais tout landel ngo lobi banda eza commune moko ya ba entelo. Oui, Bandalungwa ezali commune ya ba entelo. Bandalungwa ezali commune ezali parc d'attraction. Ezali passage obligé. Il y a batunion surtout. Mais un an il y a ba voyou. Landi ezali nini? Biso banda ko na kata Bandalungwa nengo au salaire constant wana te biso to construit kaka ba concession landi ya conseil de concession kaka to construit ba concession to élargir ka ne makambo soki na uti musala na uti makambo na ngai na ye na pokwa non na mona pe baninga parce que biso to tambola kana ba clique
bandalungwa bandakala et ali omona écurie mochanga écurie tingi écurie bekiri bon neti siko bandalungwa ndenge kana expliquer kike même ko bima ya wenge ezalika ma club écurie be l'autre bengo écurie mais quand to bengo ba club on a ben liboso ke ba club de réflexion ba bomaki yango na Mobutu parce que alingaki ke batu bakota na politique ité ba jeune ebele c'est la raison pour laquelle so moni ba na poka ba otambola batambola système ba écurie na bango ke bekiri yango ya lindenge nini wa bekiri tingi bekiri muchanga et bekiri atile le ça bekiri ya kale bana depuis kale ya atile le plus de 20 ans et la kanango ya moi so ba fana bona terrasse tu peux so fandi boy na pe ko inviter yo ndé to fana so na fana bino awa to sola et qui bo voyouté et ali pe ba to te ke ba kenaki classe te et là tu ko ba makasi ya lini éducation chaque millier est allé na éducation nango chaque millier est allé pe na manière nango ko mona makambo na ya bandalungwa awa to benga ngo mondo kaluki mabia sabu elingi koloba oui place ofanya dali kaluki mabia sabu elingi koloba kasavu buluputa kimvula mangembo biabu est biabu ouest 100 points boula avec 450 maisons dans 450 villages kaluki mabia sabu landi banel solidarité yana ba inoke dola mutuelle na biso to ba mutuelle na biso solidarité na biso mutuelle ya obanga o yaya o noko pona o kansega village moko omoni na kati ya masolo nyoto ya bandalungwa histoire na obete o elle histoire vraie to bon na biso pete ba doit des réponses eza nango ba liberté ya mutu na mutu mais tant to sali ba cercle culturel to eko bimisa mutu moko na bosanya yango mutu moko ba jeune nyoto ya bandalungwa misaki mama moko na 1977 c'est wana to tinaki a postuler ay mama ba impère to tinaki a postuler comme on est qui Kobange yanto Kobange mais aki mwana mukela 77 quand abimi to bimisi dans l'époque to manzembo ambadi mama Kobange to ko voter Kobange tant a gagné donc azaki mwana mukela ba bimisi ka conseiller municipal ba tie papa ngilima na papa manda na place mais toi comme en 82 tu as commencé l'effort tu as bimisa jamba wechi jamba na jagas aki candidat ya ba jeune ba ko banzama na ba lo mama jekolonga mais il peut soit gagner pour autant que bandalungu ya commune moko ya pas pambate ya commune moko ya intellectuel ya commune moko culturel ya commune moko parc d'ambiance passage obligé to elelo to bimisi lo ba vedette minene na mboka na biso to bimisi Jibem Piano to bimisi Weranson on va saluer génération na bango to bimisi Alain Makaba to bimisi Blaise Boula to bimisi Jean Didier Loko to bimisi JDT to bimisi Marie Paul to bimisi Ifali Poupa landi bango wana nde mutu basali ke mokili mobimba babima pe toyeba pe bandalungwa yango to monaki nulle part ailleurs ba vedette ya mokili ya Touré yaki na kana bandalungwa yaki na yamboka mosusu te ayika na bandalungwa ya Touré to monaki nani joueur le quoi à Debayor ayaki kana bandalungwa bayaki na président Fali moni pour autant que bandalungwa za ngomba munene au Belge ayi bien to zaki na parc na so attraction munene comme yango Kosbaki elingi koloba complexe sportif Bandal Kitambo et zaki jumelage ya deux communes ya bandalungwa Kitambo mais ezaki na doene ya Prince de Liège nde mutu batonga yango ezaki na piscine na kati mais to kaka moto moko boye pe alobaka ko bandalungwa za na piscine te mais te piscine elaki to na ba immeuble na eta bandalungwa za na ba ascenseur to za immeuble na ascenseur mi balé mo mi satu mobimba na eta bandalungwa immeuble avec ascenseur to tanga ba komote pour la publicité mais immeuble avec ascenseur so ok na quartier comme na piscine on ne sera pas bandal te so ka biso te to comme mutu avec histoire te mutu avec histoire a obete le solo ya piscine na Kosbaki a obete le solo anate moni neti biso na ba ya Kitambo to lo ka biso na ba na ngiringiri to lo ka biso na ba na Kasavubu to sangana to ale loko moko bandalunga Kitambo to yebani bandalunga Kasavubu te to za barando te po ngai na tika ko mona mukolo moko te biso tanto okola to so na ba na Kitambo on est-ce que ça va na ndal mutu ouais siko ba ekiri bandal peut-être et ko koma même sur barando mais muta kufa raté muta zoka raté et la gare quand même peut-être
même susu biso na bandalungwa to sima kibinda kibinda pe sima pe bandalungwa c'est ça moni soki toke na nani na ngiringi totika ozana ba na barando te totala na ati tozana rando te toke na kasavu tozana barando te tobetela toko na fero tobetela ba il fallait kaka tobetela ba les fleurs tozana barando te et ezalaki kaka ke tozobeta baninga na baninga c'est un peu ça. C'est ça moni bandalungwa makambo ebele ya loba ta bandalungwa. Vraiment makambo eza ebele ya koloba moi lumière du jour et comme ikokima to royal lisusu kozwa